bien, c'est avec joie de vous retrouver apte en bonne santé par la grâce divine accordée par notre Dieu. Pourquoi ne pas les rendre gloire? Pourquoi ne pas le rendre, le faire des éloges? Parce que c'est grâce à lui que nous sommes en vie et en bonne santé. Beaucoup parmi nous nous ont laissés, mais le Seigneur là nous a permis encore de revivre. Nous devons lui rendre gloire, nous devons lui faire des éloges. Le grand jour s'est élevé, Dieu nous a visités, la mort a disparu. Eh bien, si tu crois vraiment que la mort a disparu, Dieu t'amène là où tu es. C'est avec joie de vous retrouver encore apte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à notre édition de mission présentée par votre humble serviteur, c'est Lumière Goncho, bien sûr. Comme vous le constatez, je l'ai toujours dit et je le répéterai ici, les choses se passent pas mal grâce à notre réalisateur Upper. Il est vraiment performant, Dimitri Bongania. Je vous signale que je suis toujours avec notre invité de la fois dernière, Papa Ndombele. Il va pouvoir nous raconter qu'est-ce qui se passe au juste dans nos églises en général. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, les églises s'est subdivisées. On se pose tant de questions, on se demande pourquoi tant de divisions. Est-ce que la prophétie qui a été annoncée, nous sommes déjà au temps de la prophétie, se réalise déjà ou ça prétend être réalisé? Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons reçu notre invité, Papa Ndombele. Il va pouvoir nous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Mokambi Ndombele, mbote. Mbote ndeko mupandi sango, mbote pena bandeko bonso bazwe libongo libaku ya kolanda biso. Voilà, lelo to mimonisi lisusu nangolu ya Tata Nzambe pote o mekampe ko expliquer biso lolenge kani religion ezali kotambo na mokili oyo se Yesu Kristo to tata fumoki mbangu, parce que ba confusion ezali trop et pas ya bato tozali koyeba te. Est-ce que réellement biso bayindo il faut to croire na tata Simon Kimbangu to mindele faut ba croire kaka na Yesu ya bango? Parce que tozomona même bayindo bamipesi na Yesu na ebite ko expliquer yango ezali confusion to bayindo bazali kaka na ignorance wana to ndenge nini? Matondo ndeko mopanzi sango nakopesaka biso lisusu mwa ntango mbala eleki tango tosalaki masolo to survolaki neteni moko tolobaki ndenge tata keli likolo na se communément ndenge bato bakolobaka Nzambe akaboli mokili, akaboli bongo bizaleli, akaboli bongo baloposo. Mokanda ba christianisé bakotanga kabalobi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soko ya bongwanité, soko na tango kalabiso yonso to uti esika moko mindele ba botami, ba chinois ba botami, ba arabe ba indo, lelo pe kozala ndenge wana. Ose ko botana ndako na yo mwana liboso moindo, mwana mibale chinois, mwana misato européen, mwana mosusu arabe. Meroko le sale makate, okei na maternité monika ka mwasi no aboti mwana suke lemba di botana okaka babandi. Mwasi no aloba malamu. Mwana wana biso to bota makabongo te. Nzambe nde akabola. Kokoti ezena mandalala. Mbile ezena mandalala. Mokolo batena nzete ya kokoti nde basalaka nzete mbila. Toko kanisa te soko lotni oloni kokoti okobuka mbila. Po ezena mandalala. Te. Miseleke te bazebe espèce bele. Ba motu rouge, ba kambanyoka, ba jeko. Kambanyoka kobota ka motu rouge te. Motu rouge akobota ka jeko te. Ata lokwa ba kokani makolo na ngando kutu pe basé différencier. Ba alligator basé, ba caïman basé, ba crocodile, donc eze na ba étape. Biso ba indo, toze na bilia na biso, toze na ba kombo na biso, tango ki ndakala. Ya biso, tango ki bagila konga, ya biso, tango ki kugwetoro, ya biso, tango ki botale ki ndombele, ya biso. Oyoki pe ba français, soko ba Jacques, ba Chirac, ba Hollande, o comprendre des banani. Tango oyoki pe ba Changli,
yo moko sosoli eze banani tango ki ba Mustafa ba Jibril mokambi nombele avant to kota pendana masona biso na lingi o expliquer biso na nous rôle nini ozali na yango na centre ya vuva mozali kaka mokambi to ozali ko diriger moi ba engumba ndezalaka moi ba groupe de jeunes to ba engumba yike na yike to na ibite omekana ko expliquer biso nakambaka be na secteur ya média ya information et pros ya lisanga ya vuva okoiko yebisa biso opesa biso na structure le lenge kani église ya baindo kambami parce que pas mindele tozomona na ba catholique papa zali ba cardinaux bazali zokita na ba tina ba abbé le lenge moko pe na église protestant bazali na ba évêque na bango ti opesa biso na structure ya baindo Papa Simon Kimbangu après nani alandi après nani alandi po tozoye bate ba ndeko na bino babimie belé miso bakomi koloba bakomi ko contredire mai oyo tata Simon Kimbangu alobaki mais quand on expliquer biso hiérarchie wana e kambami lolenge kani après tata Simon Kimbangu nana zalina simana ye nani alandi ti tokokoma te soko otuninga mutuna wana bongo toko se perdre na fil d'idée c'est-à-dire sima ya Yezu nani alandaka na sima soko tuninga sima ya Mfumu Kimbangu nani alanda sima Yezu nani alandaka baleki na ite te totoni na sens ya organisation nakokoma wana Mfumu Kimbangu dzwa lokola personne morale lelo mosakoli ayaki atikaki etongate atikaki ndako batongate nalobaki yango na manaka toti kosaleleki soko bomonaka Nouvelle Jérusalem temple etongama na kamba église kimbangiste ya lelo papa diangenda moto asali Mfumu Kimbangu azei ya baindo banso vuva muto tambolaka toze na chef spirituel ne songenzi na Mfumu kusuki ya muzala mpanda na Angola motu ye moto akozwa na molimo aze kotalisa biso tokabwani na kati lokwa organisation nyonso ekozalaka bakabwezi to ba commission bangunza donc lelo toze na administration ya religion africaine Nesongianzila bangunza bazeko kamba babimvuka oyo po na faciliter compréhension to ba paroisse kokanisa Mfumu Kimbangu moto alandi Mfumu Kimbangu te na yo moindo siko fandi mopandi sango ozena se Mfumu Kimbangu lelo basé idéologie état d'esprit ya bato kozwa bango te lokwa individu po soko tuninga sima ya Mfumu Kimbangu nani ngape na kutuna yo ata batuna kabino motuna te sima ya Yesu nani sima ya Buddha nani te bango baza bautaki mokili ya molimo bayei kosala pont po mobiki ya na mokili ya bato prophète ya c'est que peuple abungi tango Jésus ayei akutaki ba israélite colonisé et pas ya ba romain ayaki po azongisa bango na bonzambe na bango babungisaki bakomaki kosambela banzambe ye barome bakumbaki bango lolenge moko tango biso tobungi na 1491 3 mai Rwanzinga kwa azoi baptême pa ya ba missionnaire abescro bayaka tobungi si bonzambe tokomi kosambela Jacques ye toyebaka te tokomi kosambela Matthieu ye toyebaka te tokoti na pasi esengelaki moto mobimba ya poazongisa biso singa ye katanaki na tata kelili koona se ye wana nde Mfumu Kimbangu naturellement moto na Mfumu Kimbangu azali nani po basusu toyoka balobaka azali tata molimo santo basusu balobi azali nzambe basusu balobi azali oyo Yesu alobaki soki akeya akotinda tozwa nanu idée Mfumu Kimbangu azali nani matondo Mfumu Kimbangu tolimbola kiango tokolika na manaka eleki lisiko ya biso baindo soko bolobi basusu balobi Mfumu Kimbangu ye wana Yesu alakaki bato Yesu alaka ekomama na Biblia bato Yesu alaka ekomama na Biblia bato apesa mosali ekomama na Biblia non Yesu alobaki na keyi na kotindela bino Saint Esprit mais c'est là bandeko na bino mususu balobaka Saint Esprit ngo ye wana Mfumu Kimbangu bon na ebite ta musumu koloko yamba bango foto na bango tata moko afai na lopango na zeko la kamwana na moko na okufa yo moto kotikala na lopango to na kopona héritier parmi bino yo longwe pa ba voisin oke kolobo héritier tata na bino ala kaka ezengai te to tika na ino ko sangisa fumbwa na madesu
elambamaka te. Donc pour Nabino Fumukimbangu aza lolenge moko na Yesu aza lolenge moko na bande ba musulman kuna. Omoni soko na ndimi na nga Fumukimbangu aza lolenge moko na Yesu, Fumukimbangu aza lolenge moko na Bouddha na Mahomet. Na ndimi pona facilité bongo compréhension bato. Mais basé na Fumukimbangu te. Yesu na ba Yesu wana Yesu akufa na pasha sete ndeko. Ba beti sete na ba 10h tétanos matina motema 14h. Fumukimbangu pe bakanga kai. Zila na ebisa yo. Anyuko ma ipe na prison. Zila na ebisa yo tata. Zila na ebiso mokile ko ebaka te. Fumukimbangu bakanga ye. Lisolo ya Yesu kozanga esika ko vérifier yango. Mais ya Fumukimbangu lelo ba citeze. Yesu to talango na Bible. Sila. Bino par contre to barate to zango wapi? Obi Bible nanya komi yango. Nanya sali compilation ya Bible. Constantin le Grand, ancien empereur ya Rome. Bato babomaka Yesu. Ezalaka 76 livres balongola soko 10 livres tikala 66 livres. Na posa ya bango. Obi ke Barabas c'est pas comment évangile selon Barabas, mais bati ate na Bible. Et comment ma peine erreur, yango telelo ezalaka revue corriger. To zongi. Jésus akufa na pasi ya sete. Maoma kima kutu na mek bakanga motu bakata bapesa na bangulu bali ya nzoto. Fumukimbangu bakangi na tono babwaki ne bali basude babwaki ne bali bazongi na mokili baye kokuta ya zote. Yesu pe babomiye sima mikomisa to asekwi. Ndenge bokanisaka bakosa bino. Yesu tango azalaka na bomo ya tikalaka kodusola mirte. Metango akufi. Atambola likolo mai. Zila na ebisa yo. Zila na ebisa yo. Wana kutu babiloko kotambola na likola mai ze biloko pamba. Fumukimbangu bazokanga bazokenda na ye na nzila ya likolo na Équateur na masuwa. Alobi sengi na sokola makolo. Basoda baboko fungula eshene fungwa mi yango moka tamboli kwa mai ya sokoli makolo pa zongi ya faina maso. Mais Pierre pe ombre na ye koma ki obiki sabato. Ozana problème otali kaka elili ya Pierre obiki. Na ebisio makambo yenga na zekoloba eze vérifiable. Ya Pierre o vérifier pas. Na Bible ezali. Kasi Bible na lobine komama na bereur. Kasi internet pe batunde ba kotsa bloc wana na internet. Te. To se comprendre, to ça la refi ya compréhension te to éclairer bato. Mokosi malamo oya utaka musika. Moto moka uti poto yawa, alobi ndenge na uti na poto boye voisine na ngai akosola ki kaka boya kufi to ko vérifier ngondene. Po biso to zéao. Te ko betela Biblia tolote. Ko betela Biblia tolote po oyebi yango malamu te lelo kutu bakolo nango papa wanga nyango alobeze ko bala na te na ba réalité actuelle bongo yo kongolo kolobani soko papa wanga ni Bible te to tala ngonga yeto komi makamu si Fumukimbangu eze ya koluka te nzete ya avocat Fumukimbangu apemelaka na mbanza ngongo eze lelo ozemo pandisa ngonga pe na lobi na simbi bilili ya lisanga ya vuvamu soko kozana posa belema na kufourni yo ba élément esika bato bakangaka bango na Fumukimbangu bakaka posa ya mai ezalaka te Fumukimbangu abeta nzete tilelo tikala source pire mai ekobimaka okukoma omonyo vérifier Fumukimbangu wana bakangi ye atelemisa moi c'est-à-dire bakangi ye na kamba batamboli te Kinshasa 15h. Fumukimbangu wana te bomo ina ya kendaka na boloko babeta esete ya 15 cm na motu. Yesu pe ba crucifié na croix. Ya on a lobité asala 30 ans na boloko na sete babeta na motu. Jésus akufa na pasi ya tétanos. Tétanos a sete babeti na 10h na 14h. Bosko asekwa kindengeni. Na lobi na yo asekwa kate. Soka sekwi faut vivre lisusu na bato. Ko sekweze ebembe nzoto e retrouver bomoi. Akozongela kufanda na adresse oyo azalaki, akozongela kolia, akozongela kotambola na baninga na ye. Asalaki yango après tomonaki amataki nde Bible lobi. Nazo comprendre ko yebi penza Bible te. Jésus azongaka lisusu tafanda na bato. Ba ye koli babangaka ndenge Biblia ekomi. Babangaka bakangemaka na ndako. Mokolo mosusu bamoni brr porte ya kokangema Jésus akoti. Yango tomati yaka tembe alobi na simba soke zeyo. Soko comment il apparaître les corps corruptibles bato basali mo science avancée bayebi.
biso pe na ndoto tolotaka bato bakufa. Vision pe yalaka mwana moko mama na ya kufa na simanda ko bakutani eze biloko pamba. Jésus amata kenda wapi na likolo kuna bomo ezalaka te. Contrement batangisi bino paradis ezalaka quelque part te. Mokila molimo eze ya 0 mètre na biso. Tango babaka ila rondi l'âme moto soka kati mope molimo eze mopepe. To vivaka mokila molimo eze mokila mopepe. Matière toko développer mokolo mosusu. Likambo boyebi te bobetela tolote. Jésus a sekwate. Pour ce que alingaka continue ko vivre na bato. Papa Ndombele to kokolo ba ke tozomona ba miracle zo salima na kombo ya Yesu. Lisa sezo respecter kombo ya Yesu. Et dendi na nzoto amutu. Tomona ki yango awa na ba marche. Ba beti sango lisasi dendi na kombo ya Yesu. Sango simbi Bible. Tozomona moi c'est abota raté bakate ba trompe na kombo ya Yesu aboti. Tozomona muta sida aromela na sida na kombo ya Yesu sida isili. Mais biso wana ezo be bino le côté ya kimbangu tozomona te mais tozomona na kombo ya Yesu makamu sezo salima. Et bon na kombo ya kimbangu kasi. Jusqu'à quand on mona makamu si tobino mozo croire kana makamu si oyo ezalaka depuis kala. C'est que tu as un film en Nigeria. Pour Jésus, ça a un film en Nigeria. Na réalité, boye na monité. Na monité, bande ko basé ko landa tan mosuba ki pasi. Kenda un hôpital général de référence ex-mama yemo. O mona bato basé ko kufa po bazangi sereng. Ba pasteur ba defila kape wana. Omoni eleko yeto komi bato bazilate miracle ya kobikisa motu pasi. Mondele mutakumbela o Biblia. Soko ebaki Jésus abikisaka motu pasi nda sala no virginité. Soko ebaki Jésus akobikisaka pona libumu nda sala soko algonte. Nda sala tetrate ozena pulu sambela Yesu. Te. Maya kamba peso bikisa bato. Maya kamba peso bikisa bato. Zila. Omoni bonzambe ebala na kanabileko. Tango ya Jésus motuke ya lakate. Jésus atambolaka na mpunda. Machine fufu ya lakate. Jésus lobi selon baibako ya sima na ngai bakosala makamu sikoleka ngai. Bongo moto asali micro. Asali makamu sikoleka Yesu te. Moto asali ordinateur. Miracle ezako kenda kolanda l'évolution ya science. Kaka biso ba aliéné, ba indo ba kangemi mentalement nde bazé ko kanisa miracle fo ba bikisa yo na pulu ba bikisa yo na motu pasi te. Médecine na biso ezena moins retard. Médecine na biso ezena moins retard. Moto akei ba kati trompe moko akomi na tantôt plutôt akoki ko concevoir tout. Soko concevoir ingeta atikala ki na trompe moko na église basée 5000 fidèles 5000 fidèles moto moko akende ki kopa du $5000 ye wana nda pesi témoignage loko échantillon bongo 4999 fo basé ko kemba auti église ayeko tuna akeko fungula basani bilie zete pona ni bango pe ba pesa ka témoignage te marketing agressif te mais Mokami Ndombele ozoyeba quand même que Fumu Simbangu azwaka baptême. Mais tolobaka yango tango tosalaka rétrospective ya bomo ya Fumu Kimbangu azalaka catéchèse apesaka malongi na protestant azwaki baptême na kombo ya nani tango na lobi déjà azalaka na protestant azalaka christianisé Fumu Kimbangu ya avant 1921 azalaki abandai ko croire na Christ. Mais sikoyo mais pourquoi bino moko muto bozo landa ye moko abandai ko croire na Christ bino bozo boya ye au moins que même yemo pesa za kuna wo sepelate azana kanda na bino ozemo panzi sango faut zalaka mingi éveiller ndenge na zeko développer na lobaka tellement makambo mingi poto bungisa ka fil du deux te folanda kangana na bokebi mwa mingi na lobaki bien Fumu Kimbangu azalaka christianisé avant 1921 tango wana mondele pa lukaka kokanga ete tanga zeko pesa malongi
Après le 6 avril 1921, Fumu Kimbangu a changé de message. Donc, comprendre que Aleki Yesu. Tango, mokili ya molimo eko sala pana ye. Comprendre que Aleki Yesu a changé de message. Mosala na yende la kisika Aleki Yesu. Ça veut comprendre après que était mutonga na osala alors que na Aleki na ngai. Comprenaki que ye pas zaki na mosala oya yaki ko sala na mokili. Bona Fumu Kimbangu na Yesu kasna Aleki. Fona bande la posina lobaki yango. Si on a l'habitant à comprendre. Est le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu. Na tambola ki na ba documentaire. Lokwa mikolo misilite na kotangisa yo oyo bato yo se kolobela catholique tiré catholique Jean-Marie Van Epp ase belge aloba yango na mariage ya mama Kamampasiko na 97. Fumu Kimbangu est le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu. Na bon mo ina yebo nano azwaka visa ta voyage te mais bazalaka na palais royal na Belgique. Omoni tozena mondela tia politique a divisé pour mieux régner. Tondi manakate. Jésus a salama kamusi boni. Okotanga wana misapie. Abikisa bibembe mibale. Lazare sokona na mwana moko. Waneza wa film to mona. Bongo yo ebi Jésus na web. Yesu abongola ki vino komi mai a komisi mape belé au monde mo mbabazaki na fête balier. Mais Kimbangu sala ngote. So tozo kenda na mokili wana ekozongisa biso sima. Ekozongisa biso sima mapa mibale mokili mobimbelei. Commune mobimba bakoki okosangisa commune mobimba na espace ni. Commune mobimba. Po ata stade de martyr okoko contenir communauté. Tango zeko ba Jésus alesaka mokili mobimba mapa atana bato yo bayebi Biblia yango bakozomela yo. C'est-à-dire moto abatami na motema alekio na mayele. Moto abatami na motema alekio na mayele. Jésus oboze ko kumisa moto ya ba miracle. Akufa na pasi ya sete. Ndenge mondela lingaka. Ndezala ki prévu akufa bongo. Ka prévu te tant moso yebi mokanda ngote. Ezalaka prévu bongo te. Jésus ezalaka prévu hériter trône ya koko na ye David. Akoma roi d'Israël. Yango monaki ba cholaka ene kotia nzube. Po falaki alata couronne royale. Tant moso yebi mokanda ngo bien te. Mais Fumu Kimbangu ba boma yeta yebisa bato. Le 12 octobre 51 na 15h ya lelo na kokenda na kozonge pa ya tata. Boto bana no papa ndombele boni Fumu Kimbangu akufaki. Kasi yango na zeko lobate. Fumu Kimbangu yaki asali mosala na ye. Obi kazalaka na boloko mateaka. Fumu Kimbangu abandi mosala le 6 avril 1921. Asalaka be 3 mois na kote ya bakangi. Tango yonso Fumu Kimbangu ateya na mokili. Asalaka na boloko. Fonye zeko sala. Me botiki Kimbangu wana tomoni ya zeko teya. Bakie na boloko bakuti Kimbangu. Fumu Kimbangu zeko teya. Le 12 octobre bolimbisi 1951 aibisi bango lelo na 15 nga na zeko kenda. Batondi bazeko zila ye. Abeti mbala misato. Azungi pa ya tata. Akufi. Wana akufi. Kokufa. Na torme batangisa bino mezalaka retour. Esika to utaka. Na lingala kokufa. Te. Kasi bino bolingi to employer ming ba mo ya baindo. Seke na lingala akufi. Allez pas où. Eze habit de langage. Spiritualité ko zwangote na ba terme terre à terre. So na tunyo to utaka wapi. Po bota mo utaka wapi. To utana libuma mama. Fotite balimita bato wana yango tangi soko na biologie utaka na libuma mama. Po nini mwana bota makape morne. Okoyeba te bato basalaka matériel, domaine spirituel réservé à Dieu. Soko tata aboyi kotia molimo na mosuni bino bosali bokobota na bino mosuni bino bosalaki mais kozala sans vie yango balobi morne po baloba na moto normal bino bosali mosuni moto atiaka molimo atie molimo mwana leli wana eza domaine mosusu. Tozongi tango zeko comparer Fumu Kimbangu lelo na kolikia
ebele ya bato etuluku ya bato bazali kolanda bakoregrete po meme mindele oyo bakomela o biblia bayebi makambo oyo ozali koloba te ekokamwisanga te pose jeune okoli awa na Afrique précisément na République démocratique ya Congo soko ozalaki na mikili ya poto botamaki kuna na ndimi tolingaki ozala esclave ya christianisme lolenge ozali na yango soko Jésus est le maître de l'humanité, sauveur de l'humanité. Barab lelo bakulaka na Jésus ata na seconde te nani azali kopambola bango ba chinois ba japonais ba coréen bango yonso wana bazali ba bouddhiste te me kozala na ba bien lobi te kozala kopambola na lobi te kozala la ba bien na lobi nani azali kopambola bango lobi te ke ba pambama bilembo nini elakisaka moto azali kopambola moto so apambami okocomprendre yo moko oyeba kaka moto nzambe apamboli na ndenge azaleli baarabe lelo baoboma bato baarabe baosala ba al-Qaïda ba mauvais réseau bango nde bakota trouble na monde oyo lelo bato bongo tobenga bango bapambama ndeni tango ozali kodebattre na professionnel ya métier moko faut yekola makasi baarabe ba pratikaka guerre sainte badefandaka mabele na bango ntango mosusu boyebaka te biloko mindele basalaka epai na biso bakokoka kosala yango te epai ya baarabe mpo baarabe bazali connecte na spiritualité na bango moto akumbela yo biblia otangi baarabe bazali koboma arabe akosala bomba bomi 15-10 personnes mondelo ayela yo biblia asali vaccin bomi 1 million 10 millions de bébés nani opona nani otika nani omoni esalinga pasi depuis tofandi na plateau na yo ondiro zongisi ngai 30 ans na retard bato balandaki biso efai topesa bango makambo mosusu ya lelo po baye bakolanda bino bakokomela bino na mikili ya poto bacomprendre mondele bayebi ke christianisme eze religion ya colonisation yango eboti bowumbu yango eboti pasi epai ya moyindo mais est-ce que oyebi mbula yezwa yawa mais Égypte tango okaka Égypte ancienne bayindo te biso tosalaka écriture biso nde tosali sculpture biso nde tobandi peinture oh lelo kaka peinture couleur na mokili biso nde tosali mais biso tosali yango tozoyeba koexploiter yango te c'est faux papa so komi na Égypte pyramide balobi na biblia na bino botangaka balobi pharaon alandaka Moïse na bachar pharaon azalaki komela mai na bakupa nord wana van yezu abotama Abraham soko ayaka wana mwasi na Sara nzala bazaka ne lokote Topé Mamouké, chers internautes, comprenez l'émotion que Papa Ndombele Oazalango il parlait vraiment avec toute dévotion n'a pas na motema pour biso baindo o tozolanda tozatene sika na biso alors bango baza ba combattant ou balingi que biso baindo tozwa place na biso Papa Ndombele to betana du solo o muki to boy christianisme to lobite mondele azalinde kona biso te mais tozo salela biloko oyo ezoute pa ya mindele lelo lati lamba olati ma manette ozota la TV ozo sola un téléphone eza maela mondele eza biloko o mondele a fabriquer a faciliter biso tâche pour tous aller un peu moderniser mais soki bolinga ki mondele te faut pas te la telamba oh il fallait que tozo ba makasa ka ndenga kala to kangi poto lingi te to biasa ndeko na biso te pourquoi biloko o yazo teke la biso tozo yango aussi longtemps yaza ndeko na biso te matondo moni ba mituna yeze vraiment trop archaïque bokenda bobeta na www.africara.com on comprendre que téléphone moto mundo mutasala frigo moto mundo mutasala ascenseur moto mundo mutasala biloko mike interrupteur lampe tube moto mundo mutasala mais soki moto mundo asali yango na maelo atangi yango wapi azui maelo wana wapi savant tanga kate école nini ebimisaka ba savant
Sava utaka mokila molimo na mai ya ye. Moto asala kelasi atanga wapi? Moto abanda kelasi ye moka tangaka wapi? Te auti nango na mokila molimo yenda zalisi yango. Bilamba longola télévision sala boye biso fale tolata makasa. Narobaki zalaka ekenge na makamona ze koloba na uti koloba na yo na tango ya Moïse Pharaon ze komela mai na coupe nord. Moto ayebi ko sala coupe nord. Aze bolumbu. Moïse né grandi en Égypte. Mais tant qu'il pas beau père na Jétro na Madian, balobi Moïse ôte tes sandales car c'est lié très saint. Ba sandales wana zwaka wapi. Égypte tongi ba pyramide. Égypte sala ba formule ya mboma ba pharaon tel lelo ba pharaon ba kufa avant Yesu. Ti lelo ba nzoto na bango eze. Mais Yesu mikwa. Bon mona documentaire bima le tombeau de Jésus. Ba kuta mikwa na ye. Na ya mwasi na ye na ya mwana na ye na basanduku. Koloba makambo ya bilamba te po ba chinois po basala bilamba na bango bazilaki ba européen te. Tamo soupe linete na lati na juya mindele te na sombi et pas ya ba chinois. Évolution chinois za moto moindo te azalo poso moindo te mondele te bo confondaka chinois zepe mondele te. To komi na eleko ya ba télévision. Ba arabe basali télévision na bango, ba mindele basali télévision na bango, ba jaune pe basali télévision na bango. Kaka yo moindo consommateur. To komi na période soko ya ba micro. Ba occidentaux basali ya bango micro, ba arabe basali ya bango micro, ba jaune to ba asiatique basali ya bango micro. Sauf yo moto moindo. Tango lobi ke mikuwa ya Yesu bazwaki yango. Nayebi te bazwaki mikuwa yango wapi. Po Yesu azala sute na tombo mikuwa na yango bazwaki yango wapi. Nakata cercueil to nakata sanduku marobo. Eningisho libumu. Eningisho libumu te mikuwa ya Yesu eutaki komonama pour vous dire que c'est quoi te. Nani amona ki yango? Utangi kaka Matthieu na suka nango wana na ingaka penza ko pesa ba référence te kenda tanga kaka na Matthieu. Okomona ke batatonaka basusu balobake bemba Yesu bayibaka yango. Po nini Marie bakenda ko pakola nzoto ya Yesu malasi po umela apola nokite. Omoni tango oyo boko faire avaler bateau bêtises na Biblia te. Ça la recherche à tombeau de Jésus bakende ki babuka kuna na Israël bazalaki ko aménager site moko tracteur ye et bandi ko buka. Tango tracteur ye ko buka ba moni elembo. Bakelog ba moni na ino elembo. Ndesenga ki ba stopper mosala ba ke koluka bakelog batu basala ka fui ya biloko ya kala. Nde ba ye batali baluki ko déchiffrer makomi wana ba comprendre que ça que sika bazali ko bomba ba nzoto ya bato ya kala. Nde ba panzi yango na kati bakei kokuta makomi banzoto basanduku na mikwa ya bato. Nde baluki baye bakoyekola bayebaki armée batanga armée nde bakei kotanga sanduku ya Yesu ya mwasi ya Yesu na ya mwana ya Yesu. Oh. Donc Yesu balaki azaki na mwana. Mengana ebakate bino bokanisa kisoko kiti Yesu couper kuno omona ibende to vide. Ya Nzambe o kitsaye couper ndenge nini. Tango soi-disant batubaka e likonga. Oebike makile bimaka Nzambe. Soko lobi ya zaki Nzambe, oebike Nzambe akufa mais Satan depuis abanda mokili nanu akufa te. Nanya leki moto na nguya. Te ce sont des charabia. Yesu akufa mikolo misato ata soko tozwi nanu équivoque ka sekwa ka 3e jour mais Satan tikala nanu kokufa te. Na bango mibale nanya leki na nguya. Te Jésus azalaki moto. Soko kidisi couper na ye okomona eloko ebotisaka bato. Yango pe salaka bota. Et plus grave bino boko selake makambo. Kimbangu pazaki na mwasi na bana. Oh tata. Mais tata diangenda tata kisolokele tata dialungana bana ya fumu kimbangu bana misato te. Mais bakabona pourquoi? La wana makambo mosusu. Wana makambo mosusu yeyi na sima. Fumu kimbangu abota biso to kwanga na kangote. Bana wana symbole ya 3 forces. Scientifique, politique na spirituel. Bilembo bana wana misato. Balingaki basala nini? Balakisa na bato. Ke oya bango babandina no zemi ya molimo mosantu. Zemi ya molimo mosantu ekoti na mopepe.
mais ke bimele sika bazemi ya bato ebimelaka po nini te Maria lalaki neka mopanzi mwana ngolo kwa akotaki sans permission abimi pa lalimba moko wana ingien mais sengi Maria panza lisusu makolo ndenge bazemi ya bato tata papa ndomeli webi ke mambozo ba même fumu kimbangu pasa za kuna imo azo sepela te parce que ye muto asalelaki bino bozo manquer ye respect yoko beta lisolo fumu kimbangu te po yebi bosenga ya fumu kimbangu te ngana yebisi yo fumu kimbangu ya sima ya le 6 avril 1921 atikalaka fumu kimbangu ateyaka Yesu te a regrettaki pourquoi ateyaka Yesu tozalaka na mission ndeko ndombela zekoloba lelo mubundi ya loposo moindo pene ya nesonga nzina fumu kusukia mzana panda na ngola baboti bamemaka biso na beyamba soko na katolike soko wapi tolekaka wana tango ngonga na ngai ekoki biso tobetaka tolo na mokili ya molimo tokobundela baindo tango nesonga nzila l'esprit supérieur akiti akomi koluka ba esprit inférieur biso ba itoko sunga ye na mosala message bandi ko tuta lelo tokomi basakoli fumu kimbangu lokwa bana yonso christianisme ne leko na bango ezalaki imposition bolimbisi ezalaki imposition moboti yonso bazeko benga présence na église soko yaki te wana tokomi na tango ya colonisation bako bete yo fimbo soko moboti oyaki te na ndako ya nzambe na bana po nini bako beta yo fimbo ezalaki ndengo zeko botama baboti bango moko basambeli na fimbo basambeli na kokata maboko basambeli na kokata bakingo kobanga wana ba génération yaki na sima ikomi lokwa ezaleli po bakatanga kingo te na mikendela ndako nzambe soi-disant yango fumu kimbangu akutamaki bongo baboti bakumbaka deja bana yonso na ecclesia nde yakendaki bongo ecclesia mais tango ngonga na ye koki le 6 avril 1921 sango ya fumu kimbangu ebongwani ayebisi bamindele loposo pembe alobi na bango alobi biso na bino toze nzambe moko te oboyaki nango ezelokuta tango wana biblia ezalaki na lipeka ya moto yonso te bato bazalaki be na ba brochure biblia ezalaki kaka be na bango basango fumu kimbangu ayebisaki bango na kombo ya nzambe mpungutulendo biso pe tokosekwisa bibembe biso toze na nzambe na biso toze na milimo ya bankoko na biso ebundaka mpo ya biso Abraham Moïse bozonga na bango esika boutaki na bango nde sika mondela sa charnaki akomi alukia étouffé message wana yango basambisa fumu kimbangu na cour militaire cour de guerre azena mandoki te azena char de combat mais basambisa na cour militaire c'est kazaki penda tuti hein azaki indiscipliné tayaki na message contraire ya colonisateur Jésus soko babaka na kuruze po yaka pe na message contraire ya colonisateur. Très chers internautes, comprenez que makambuza vraiment minene papa ndomela lobi kimbangu botia ye pene ya bayezu na bino wana te o ba buda banani baza mikie ce que tu comprendre mais to kota kimbangu après nzambe donc nzambe après kimbangu na monde oyo mais toi bananu papa ndombele tozomona ba fumukusu azali chef spirituel na bino tozomona ba fumungunza bazali tozomona ba papa Masambukidi tozomona mais on a comme l'impression que baza toujours baronyo so ba kongono to monite fumuka bongo fumumuchipai oh ce qui fumumukubi te mais est-ce que tu ebite nzambe yango ya mfumu kimbangu ezaka nzambe ya bakongo to poso ka nzambe ya ba noir fallait tout monde appelle ba mfumu mususu ya bamboka misusu net na Rwanda to mona ta fumu Kagame ata fumu soki nani kuna mais to mona kaka fumu ya bakongo ata muswahili moko zate to lobela nanu est-ce que o ezali injustice o ezali division te o ezali tant ya apocalypse te o prophétie lobaki to kimbangu ye mutaki penza ko boma mokili o ya sete webi bato mingi babetama na mokili pona kosala kalikila itumba na makanisi omoni moto azenzo to mikelo ko ande ko ndombele bolobi ona ko balola e facilement nzoka maseke mamena mvu na kolesa oputulu kalikile wana ya makanisi ya bato ndeze ko boma tango lobi bangunza ya baluba bazete otambolite olobi ka makanisi no opelo ba makana wenzi soko na bingunza molola ikabilondi
aze mokongo te. Soko na bi ngunza lobola lo ilondo, soko na bi ngunza bokole baze ba kongo te. Lobi soko na manaka uti koleka ba lobi eleki awa na ebisaki bino prophète Mangongele aze mokongo te. Tomonaka prophète Atoli moto ekisangani te, botamboli te, boluki te. Mbuta Machua tolataka ye aze moto ya Brazzaville te, aze moto ya Brazzaville. Baze miike mosale ze kosalema na tango ya etumba, na tango ya guerre, bato bazalaka na lopete te. Commandant de guerre, commandant d'opération, tokenda to bunda. Tango mosale kofanda nde bokoyeba kuna bazaki ko bunda boy, kuna bazaki ko bunda boy, kuna bazaki ko bunda boy. Bolongola na ino na makanisi ye moto moka fandi po ya koluka ko déstabiliser alobi yonso ba Congo. Mais Biblia bato yonso bazena Biblia mindele. Wane swaka bino te hein? Bato yonso bazena Biblia mindele. Histoire ngwe banda pe suke pa ina bango mindele. Non na mona te bo dénoncer bino ba pantisango. Mais papa Ndombele, ce qui peut totali bien, molandi oyo bino nyonso bozali kolanda fumu kimbangu. Mais bino nyonso wana bozana sima bozana bomoko te, parce que muto mutazo pesa message na ye o alobi te kimbangu aza Yesu mutatinda ki o alobi te kimbangu bino bobi kimbangu aza likolo ya ba prophète wana aza likolo ya Yesu. Soki mukomsu na sala émission na excusez-nga na tanga kombo papa Masambuki dia lobara kimbangu azali envoyé spécial oyo Yesu Christ atindaki. Mais ça qui place mususu Yesu atanga makutu teneti kopesa exemple neti pa na bino boye so qui place mususu ka Yesu azaki moko ya ba prophète. Mais bino ba indo obozali kolanda kimbangu moteke boyo kanizalité moteke nde balobaka toujours na monoko mboka na biso soki mutakufi na matanga na ende boye ba œuvre azali kosala boye ba bilo azali kosala omonte de par na ye des ordres alliés au kati ya bino ba indo boyo kaninité zalité pote bo bunda bitumba wana bolonga bitumba ya ba indo il faut bozala na unité bozala na bomoko mais bozala na bomoko te mutu azali kopesa message na ndenge na ye toyo kapeto ndima banani omoni ata imbo na yoko bokoloko soko tie bilia akobanda na kotia zolo po luka sosola eze bilia ya malamu to ya mabe ata yo kolo na ye tata mokeli nzambe atiaka cerveau makanisi na motu na yo tango bolobi toze ya kokabwana papa Masambuki dialobi fumu kimbangu envoyé spécial ya Yesu ba envoyé simple tango Yesu apesi bango mission komami na Bible ba Matthieu banani bokenda aller faire des nations mes disciples bongo envoyé spécial Saint-Esprit te nalobi na yo ba Matthieu batangi ba kombo na bango soka zalaki fumu kimbangu soka ze envoyé spécial mais bakotanga ko poser spécial bakoka kutanga ba Matthieu te il fallait batanga kombo na ye mais oui bongo loko batangi te omoni na uta ko pesa Yesu ayebi ete to bandeli eloko ngo Yesu ayeba fumu kimbangu ayeba fumu kimbangu te obi meme tango bosambela ka Jésus na lingala yo kaka te kaka tango boyembela ka Yesu nzembo na lingala ko yoka ngote eko senga interprète ayo kate ndenge nini ayo kate yalobi toutes les langues bako proclamer qu'azali Seigneur ba langue d'Israël habite toutes les langues d'Israël omoni to sala erreur moko ndenge toze ko sala manaka yena ndako ya mosala soko na habite tout le monde debout bato yon soto telema kaka toze awati bato lopango ya ba voisin ba ko telema te tango Jésus ze ko lobela ba nation na bango ba nation ya mokili te balobaka monde arabe ze humanité te to sala ka part de choses Jésus ayebaki lingala te ayebiki Congo te tshuluba te Jésus akoki otinda fumu kimbangu te pour fumu kimbangu da aza supérieur na bongo to tambole sika moko te to évoluer le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu soko kutu ba Mahomet ba leki mike Yesu atindi bango te omoni
bonzambe yeboze kote ya lelo na kimia lobi esika eleki yango ebomaka bankoko na biso batumba bankoko na biso na moto bakunda bango na bomoi po ya koboya Bible. Nzamba zalaka importé te. Nzamba kokai ko bandate. Est-ce que bobi pourquoi balobaka l'Afrique est le berceau de l'humanité? Po mikuwa yakala kala bisonde bana ya yambo bisonde to bandaki mokili. Mais boni moto bandaki mokili et sengaki tena 1400 tant ozoba 1491 après Jésus-Christ. Nde bakumbela biso Nzambe. Nzambe moko abotaka ka mwana moko sika Marie. Aze mwana ya Nzambe to likangu ya Nzambe. Baleki ya Marie babenga Nzambe semeki to babenga Nzambe tata Nzambe. Ye moko Joseph po Nzamba kutaki Marie goligoso ya Joseph. Siko Joseph na Nzambe batala na lokwa bambanda to batala na lokwa tata na mwana. Wana za mystère caché. Bunga kate. Hein? Ataba sangeni soko ba passer yon sur République démocratique ya Congo. Moi na 6 ans ya mwasi ya kujwazia mite. Po Nzamba salaka principe ne bandeli. Po zwazia mi fois mona ba période comme na période na ye ya bonengwa ya bomwasi. Période wane yaka na 6 ans te. Alors mwana ya 6 ans tabo sali lo sambo yezo akitia kujwazia mite. Bosko yebisa biso papa Ndombele mwasi bakata ba trompe na kombo ya Yezu azozwazia mindenge nini. Est-ce moi so bakata ba trompe soka juize mina kombo Yezu mwana o 6 ans ko ozo mité c'est que bino bozo limiter Nzambe bolo ba Nzambe za limiter bande ko balandi bakolimbisa po biso tolinga bosembo tolobaka na bamanaka ye mususu to salaka bosembo zena ntina te bati yango bizeu pero kutata soko boti yango malase kolumba be solo nango mabe ya lokuta. Maman langi azalaki awa ayebi Nzambe ya solo asalaka soko makamu isi. Tango mobali na belaka kimaki mbango na Afrique du Sud. Bazalaki na kuna na Afrique du Sud. Zila malembe te tata. Ye moko tango abeli po anya akufi na église te, akufeli na clinique. Pour vous dire que bakolobaka na bino makambo mosusu basalaka makambo mosusu. Ye bato mosusu soko babeli jeûne prière. Mobali ne tango abeli akiko luka soin approprié abangina bopito ya awa traitement ze mala mote aza moto ndemo pe tata Simo Kimbangu o aza siko ya belaka akoki pe kokufa lelo tango naze ko beta na lisolo tozo beta lisolo ya Mfumu Kimbangu ya 1921 oyo pana o azolo bela bino lo moko te aza étiquette to sangisa ba documenter to traiter document par document. Voilà pourquoi bozaya kokabwana. Voilà pourquoi popo na yé bozo traité te donc hier le bébé no lo moroté bino botan rare le vrai Kimbangu il y a le père wana raison pour laquelle bozo kokate christianisme zo beta bino ka fimbu et libre choix et libre opinion yayo christianisme ze ko beta fimbu et kotaka na imposition na kokata bato maboko makolo kokunda bato mobimba mais biso toze ko betango kaka doucement na moyen ya liloba tala force toze na yango ba pasteur bakweya to bandi ba émission na RTKM na 2001 pasteur ninya yate ba jwa ba kisambeti malembe mokanda kota ki nango na lipeke komi kilo batikela biso ba biblia à part na Congo bozaso na pays zila partout dans le monde. Ba conférence to salaka bato presso et assistaka biso yebi diaspora utaka partout ba noir américain ba utaka de partout ba yaka. Siège na principal les wapi. Siège na biso c'est awa. Et sika ne songiandila c'est awa na Mongo Congo. Siège social et religion africaine. Kuna ezeba instance bato bazé kuna basusu ba mona na ino awa te bizena bakambi ba ntoma bakendaka ko sa mosala. Wana eze autre débat. Papa Kianganya ze mokambi ya église kimbangiste. Biso nalobaki na manake le ki Mfumu Kimbangu ze état d'esprit. Kozo ete lokwa pasteur moko boye. Akufaki atiki église ete. Mfumu Kimbangu asalaki mouvement ya révolution. Yango ateyi partout. Soko landi ba documentaire komona ba mai baze kuna musika me babele la Mfumu Kimbangu.
comparaison ye toze kolinga to sala na moni to évoluer te na masolo na biso po bandeko oyo bayebi Fumu Kimbangu bakoyanola yo po Fumu Kimbangu te lelo bato bamonaka ye nani amona elongi ya Yesu soko ya acteur a filme te po acteur a tournela bino film ya Yesu a tourna pe film ya porno mais wana ezalaka kala bato bamona elongi ndenge nini film Yesu aleka na basiècle eleka est ce que moto azalaka na à l'époque wana ko ozalaka ti sikoyo azalaka ekenge ose contredire yo bien c'est quoi azalaka ti lelo te assez tango akufi après 3 jours na tombeau à apparaître et pas ba du suple na ye après ikomata akei soko nga na lotaka moninga na nga nazalaka na ye azongaka na mokila molimo to akufaka kobanda 97 namonaka ye tokutanaka bongo ye Yesu okutu ye akufaka te po nini bato oyo babelelaki bakoki bamona elongi ne te te lelo ba grandes églises yonso kotanga na mokili fo na bango ezali basé na acteur ya film nga na kamwaki nakanisaka catholique ndenga kumba christianisme bango bayebi vrai elongi ya Yesu na kamwa mokolo babimi marche politique bango mpe babimi na mondele wana ya acteur ya film oyebi esalanga motema sopiso c'est regrettable boze kosambela moto boyebi te loisir Fumu Kimbangu lelo bato bakutanaka na ye mama moko alekaka aze musulman bokenda bosala alekaka na RTNC Fumu Kimbangu apesa ekisi ya diabete aze musulman atikala kokroa na Fumu Kimbangu te me kolandela bileko na ye bilembo na ye ya nzoto bakutana na Fumu Kimbangu apesi ye kisi ya diabete pourquoi pas le baye kaka bikamba moko abiki ye mtazali kola Yesu po Yesu apesa kisi bote Yesu asala onction ka place azali batangisi bino réalité mokili te batangisi bino réalité mokili te mama wana azali kobela diabete te bapesi ye formule yenda koma kosalisa bato na diabete nga nauti kotuna motuna moko wana bandeko balandi zemi ya Maria ezalaki ya molimo mosantu ye kuta boti na Nzambe po nini Nzambe abotisi ye mbala moko te na makamu isi akeluka esika pasi ya kobota akekobota te na ndako bameme miracle ezo bino bokanisaka te moto akata na loboko ekobota liso te miracle kozala bapesi ba scientiste mayele basaleli ye liboko tango mosusu ya plastique tango mosusu ya ebende compléter ndambo ya loboko bobunga te science na spiritisme to spiritualité ya molimo ya mosuni Nzambe atia ba principe tango akeli mokili mwasi po bota bakutana na mobali mais mokolo nyonso te bakutani mwasi azwizemi fo mwasi azala na bacycle po azwazemi omoni soko mwasi azali na bacycle ta kozwazemi te principe etikali bongo biso tobakisa te soso ya mobali alukaka soso ya mwasi ngando akoluka ngando ezeba principe établi oyo ko changer te koloba Yesu abikisaka no automatisme na miracle falaki abotama na miracle lokola kaka zemi yango elukaka esika ya kobotama lokola bazemi ordinaire et puis soka sous 9 mois netika zemi yonanga totiaka loisir. Chers internautes, voilà pourquoi il faut que vous soyez nombreux na ba poste téléviseur na bino na ba machine na ba internet na bino po bolanda makamba boy. Raison pourquoi il faut s'abonner à notre site internet www.bongania.med. Bokozwa bamambo nyonso oh déjà ce soir déjà beaucoup ba image na bino bo télécharger. Et nous avons besoin de vos suggestions et ça là vraiment important. Vous avez besoin de les émissions, vous avez besoin de contenir Papa Ndombele, il est prêt pour affronter n'importe quel pasteur ou yakoya na plateau azali wana azobangate azali combattant ya baindo. Alors pour tout ce qui ça Papa Ndombele, Papa Nde Songanzila ndazali chef spirituel na bino. Donc le bac azo préparé déjà relève na simanaye pour un jour à cause à la tête to moi nanaye kaka peu comme bongo o ya kufi na bo akufi ale moi nanaye comme Nzambi moi nanaye comme chef spirituel to ezana balandi o penza bazolandela ki bonzambe ndenge zali na ndenge ya bosolo ne songanzila eko koba misala ya 1921 ze mona Fumu Kimbangu ta ye moko Fumu Kimbangu atelemaka na 1921 azaki mwana ya prophète nani baleki babotama tata moko mama moko na Yesu bayebani kutu te na Biblia
Yo mona bango. Mais on a lobi tanga ka Bible te Marie abotaka. Yo kanti Marie kenda ko sala tourisme na ndako Joseph. Verset nini wana? So on a comme pesa ba verset ko komisanga pasteur. Kenda ko tanga banda na généalogie à Jésus na Matthieu soko 1 kitaka katanga Matthieu ngo mobimba. Oko comprendre que Marie na sima na botaka. Kokalanda tendenge ba dessiner la bino Joseph mubange moko manzefu ya pembe azeko batela Maria te azaki molongani na ye azaki ko sala pe zu a chauffer pe abota na epe bana mosusu omoni etande zengonga omoni fumukusu soko préparer relève etumba calculer ça makana mokila molimo tango bazeko tumba yaki mpa vita le 2 juillet 1706 alaki mwana yeboze ko tumba ngana ye na mokongo akozonga po ya kozipola maima bombami fumu kimbangu babenge mbangu di fika ya swekama mozipoli maima bombama na mabele ya Felika kopona successeur ya moto na mosala mokili ya molimo eze calcule sala makana mokili ya molimo batinda mi bazebele soko bana yonso oba kosala mosala ya lobiko ya loposo moindo fo bauta na libumwane songi nzila bongo ngai naze kosala yango lelo naze mwana ya molimo na botamina ete donc mokila molimo akopona kotelemisa oyo ye alingi na lobi na bino terrain bangunza baze bele baze kosakola etumba oyo ye na lelo na États-Unis bato batelemaka Marius Garver atelemaka na États-Unis na eleko wana nano kala 1889 asakolaka lelo na Congo Brazza bangunza baze na Angola partout mokila molimo azeko sukuma esika yonso po moindo azwa bonsomi ya molimo po bonsomi ya molimo ndeko kumba bonsomi ya mosuni ndeko kumba bonsomi ya mayele donc indépendance spirituelle ndeko kumba indépendance politique ndeko kumba bongo indépendance scientifique. Voilà, comme la souka émission na biso Papa Ndombele oko pesa moi message na baindo bazali kotala yo juste en un mot ka ko pesi message ezali important et puis to kabon. Matondo na bandeko yonso bodwe libaku ya kolanda biso bosilikate. Ngelo ko nazeko banga AVC komi. Bato bakomi ko sala attention lokwa toliaka malamu te biloko ya mindele pola nde batindela ka biso osiliki mwa moke osali tension omona loboko etomba milikolo bosilika te soko mbala liboso oyoka sango ye kenda kotuna nzambe na yo po nini tata oyo alobi boye ye Jésus soko aze maître ya mokila kokia jwa pe mananga te lobi na lamuka te akokoka te po aze inférieur ayebi makambo na biso awate aze limité po nini balinga to yeba fumu kimbangu po fumu kimbangu nde lisiko pole ya biso baindo bosilika te boza motema ya kokita bokoba kolanda biso bokososola awa pe lelo papa wanga ni biblia yo tia kango na sali peka. Merci beaucoup, merci de nous avoir beaucoup suivis. Je pense que place Bozali, Bosilika qui vraiment makasi, Boseka qui peut makasi. Et ici ça se passe comme ça. Donc grâce à notre réalisateur pro performant Dimitri Bongania. Sans oublier, Pobolandaraba Info Nabisonyo s'abonner à notre site internet www.bongania.media. Merci également à Junior Goncho de la sagesse et depuis loin dans les grands goals. Donc, yé, Azago, le mot Yanzamba Simba qui cité. Merci à toute la famille Goncho, Nel Précis, Goncho Deschamps et sa maman Lukeba, Jenny Goncho, Berli Mukubi, Makuba Kuba, Noël Docteur Jenny Souzi et tout le monde. On se voit prochainement avec notre invité au Boye Baye, Orzana pour ça répondre. Papa Ndombele, restons branchés. Merci beaucoup.